ndeko denika di mambote na yo mbote boye ibolamu na Washington DC to yambio to yebike ko le Congo démocratique ezali bongo ko milengele pona maponami na mobumu zali kuya ba uti ko pona mabo mokonzi ya seni kasi to yebike ponami na yo ezaki na mwa nungu mais mingi batu nyonso bazalaki na kondima ete oza mutu oyo oza na expérience oza na mayele ya musala oyebi yango. Alors okoki koyebisa biso ndenge yo ko mokonzi ya seni lelo tena yo ba élection ya mbula oyo ya mubu eza koya ya 2023 et kozala malamu koleka oyo ya 2026 oyo ya 2011 na oyo ya 2018. Bon biso to sala manso eza na maboko na biso eza makoki nyonso toza nango to utiliser yango pour ba élection ekende malamu koleka po moni ekolo nyonso ebongeli élection ya mbula oyo eleka ya mbula eleki ya mbula ekoya eleka ya mbula mususu parce que so sali ndenge wana te ezali neti bozozonga nsima il faut bokende liboso donc il faut botala makambo nini ekendeki malamu na oyo ekendeki malamu te donc nga mpe elongo natali ndenge basalaka liboso bayaka liboso na biso basalaka alors tokotire baleson toyeba eloni ekendeki malamu eloni ekendeki malamu te mpo baélection tokosala na 2023 ezala kitoko koleka. Mais kasi tango toyoki olobi ozoliki na media olobi ete ezana makambo mususu lokola recensement ya population makambo ya mbongo mosolo eza makambo ekoki kosala ke ba élection esalema epusa ba élection esalema na date o esengeli te ngikoloba ete yo ozali na makanisi est-ce que toko comprendre ke na sima nango makanisi ya kosala glissement ezali te biso na kati ya commission to boy makambo ya glissement to lingi yango ata muke te. Kasi so ozolo bandingo wana ke bon to yebi test tant mususu musolo ko pesa moi pasi tant mususu recensement ko pesa moi pasi tant mususu wana zo pesa déjà que ozana mayele que tant mususu toza déjà na raison au poussa te on ça les alika naib ça va tunyo so baeba que na makambo élection mutunyo se fois jouer rôle nae ceux qui yoza mokonzi musala nous aliko pesa mbongo na commission électorale et ça la musala au PCT commission électorale a okeni liboso te ceux qui yoza musala na yo ezali sécurité et que sécurité ezalité nous sommes éco affecté makambo ya maponami mais malgré ba difficulté nous sommes tozo sala manso to ko sala pour élection et sala ma poto lingi koyoka ata mokete makambo glissement poto yebi que glissement et ozongi samboka na sima et on a tozo travailler makasi alors to belelaki pour ba o ba tunyo so ba jouer rôle na bango ezate que to belelaki poto lo ba que non préparez-vous et glissement ezakoyate ezaki bandeko boya to sangana to benda mutunyo so matoi aiba que danger ezaliao c'est comme ça que est-ce que aussi bandiko zo biyano pour te koma wana te ah oui biyano ezali parce que le bonele na belelaki bon mbongo ekoyaki yaki makama mutualisation pe toza ko solola na monike masolo et comment ça neti ebonga donc mutunyo so azo comprendre que makambo seni a lobby eza solo ata ndimité abimisi mungongo andimi mais yemo kwa ebika que otozo beza solo. Alors tu yebi que ndenge constitution et lobby élection à président il faut salema il faut benga déjà élection wana 90 jours 90 jours avant expiration mandat président ingoloba autour le 24 octobre 2023 est-ce que okoki koyebisa biso que tokokoma pena osalema ndenge constitution et lobby et ça mo belende wana parce que sotali na feuille de route na biso pour tout ça qui moi papier moko boto to komi manso to ko sala pour to koma tina élection yango peza wana to lobby que to benga électorat 90 jours avant et puis na période avant mbula 2023 et si la to za to stoponi président ya sika mboka ba députés provinciaux nationaux et puis to bakisi même ba élection locale tokoki koloba est-ce que kokoki bisa biso soki na ba élection mapona mezali koya ba élection ekoki kozala ya toke na deuxième tour ou bien kozala ya tour moko te élection ozala na ndenge loi eza siko po biso tosali feuille de route na biso na basé sur loi auto nango alors na ndenge loi eza siko ezali un tour mais soki va changer loi parce que loi peut ko changer so va changer biso to ko s'adapter mais eko sala que élection poussama ego sala que élection est poussama parce que deuxième tour egoya ce qui deuxième tour ego zala na suka mboka na suka mbula et risque zala
et basculer en 2024 mais aux alamsika mingi pété et aux en janvier mais possibilité on est kaka on a tombé en glissement te pour exemple ma semaine ouais alors toyebi pe lisusu ete mikolo uchikoleka moi makelele moi nungu na mosolo et lobami notamment yo na ministre na biso ya ministre congolais ya finance yo lobi que ti lelo bozue ata mosolo te ya lobi asi apesi bino 37 millions ya ba dollars eza nini bo ekomi makambo bani déjà mabe pona te eza tolo balika moko be mutinyo sawata na anglais na ye ya solo apesa mbongo 37 millions pour ko loba te ka pesa déjà mosolo apesa mbongo ya ba salaire apesa mbongo ya fonctionnement ya seni apesa bon investissement va apesa gite mais mbongo biso to banda ko senga o na lobaki ki tozuna noté ezali mbongo ya opération ma ponami sala maka na opération sala maka na mbongo ya fonctionnement te sala maka na salaire te so ba pesinga salaire na ngai et que no sala élection te et sala maka na mosolo oyo etali kaka makambo ya opération électorale o wanande nan tozwaki te alors mukolo ministre alobaka enfin mukolo ngana alobaka na bato média que nan tozi mosolo te kaka mukolo wana nde yepe atindaki mbongo donc ngai na lobi vérité yepe alobi vérité mais vérité na ngai ezalaki que depuis tobanda na octobre ti lelo le 11 février totikali kozwa mosolo ya nini ya ba opération te ya lobi totinda mais batindaki même mukolo wana donc c'est ça. Alors, tozonga muke na matali bosembo na maponami na ekolo Congo démocratique to yebi que parmi ba problème ezaka na masolo maponami ezaka masolo ya dépouillement ya compilation ya procédure à compilation pe ya ko compter ba vote bureau na bureau to yebi que ba élection ba processus o tikoleka ba loba bazako loba ko sala ngo me ba ko sala ba sala yango te garantie ne ko pesa biso que mbala oyo na yo monsieur Kadima to ko compter ba résultat bureau par bureau. Obi garantie na repé César maloba nangaye na promettre que pour élection ezala transparente pour maramnyoso bato ba ko vérifier ango to ko bimisa ba to ko publier ba résultat bureau de vote par bureau de vote. C'est tout ce que je peux faire. Tozo permettre bato balinga observer ba élection ba banda déjà à temps et puis to bimisa ba mécanisme il y a dépouillement eux aux ala que mutinyo sa ko mona ni makambozo salam même comptage annonce ya ba résultat ni to publier ngo to sala nyoso na ndenge ete bato nyoso ba ko mona ndenge zokende donc côté on ezaka likambo ngana lobby bon batala sona osala te. Alors to yebi te masolo ya machine à voter na ba élection utikoleka et misaki mo nungu mingi eza bato musuba sepelaki nango bato musuba ba sepelaki nango te bato musuba mona lokolo ezali occasion ya ko truquer ba élection est-ce que ko biso ke mbala oyo to ko saela pe ba congolais ba ko saela pe machine à voter. Oui, mbalo po makamnyoso to sala siko eza basé na loi ndenge ezali siko. Pour le moment la loi la loi électorale ils reconnaître vote électronique. Donc na ndenge biso pe to s'organiser ezali ndenge wana ke to sala na machine à voter. Mais je dois vous dire que na 2018 batming balingara machine à voter te mais là ba mona ki expérience nango ba mona ki ezelo moko ekoki ko bongisama et comme malam koleka. Donc, biso to travaille en fonction d'ango. Mais ceux qui sont au Parlement, écoutez, ni balobino, to lingi souci ango te, to changer. Biso peut to changer. To yebi ete na maponami na mokili zali na bato. Oyo so na ndenge na bango musala, bango ne ba simbi destiné ya mboka. Pourquoi ba président cour constitutionnelle, bato ba kamaka pe ba commission électorale lokola yo. Bata bat oyo baza prêt ya ko sacrifier bon mo ina bango pour la vérité. Est-ce que zalinde yango monsieur Kadima akosala pour na élection ezali ko ya vérité de vérité? Omoni le na ponaki na zomsala o naebaki ke zana moi makamsu ya moi matate ko sala manango naebi parce que ozomona na mboka na biso employeur monene ezali l'état so du secteur privé ba compagnie eza vraiment na ba poste mingi te ba opportunité mingi te alors ko kota na kati ya gouvernement mingi porte ya monene ezali ba élection et bat mususu bako sala ba dégâts pour bakoma wana toyebi yango mais nga pe na bakinga bi bon navandi libanda mboka mingi nazana expérience na ke mboka belé na salsa bango bongo mboka na ngai nde na décider ki na ya na participer na tia nga libaya na ndenge ba pona ngai
mais je ne peux pas me dire que oh non, ils sont dangereux, na ben dans d'autres têtes, ceux qui risquent dans tous les cas partout. Donc, naza conscient, naïebi que risque zali, mais nazo bangate. Monsieur Denis Kadima, merci mingi lokolo ndima ko yanona mituna na biso. Merci. Nazo rappeler sous amando kwaza olanda biso ko za bongo président et la commission électorale nationale indépendante et que le Congo démocratique aux alliés en Washington to melio boye bolamu. Merci mingi. Merci mingi. Merci Marius. Merci na bino soko bolanda ki biso, bo continuer ko landa masolo na biso et puis bo like page na biso Facebook VOA Lingala. VOA Lingala, site na biso internet et puis page na biso Facebook VOA Lingala. Merci mingi na bino so botika malamu.